denga kimi na poto donc bato bako retenir ezako kimate Takimi pas que voyager dans mon moto qui n'a été. Pourquoi les Congolais pour dire la vérité, ça a un problème. Akimi, un bon moto qui n'était un bon moto qui a mutum soit salé la non non mon orchestre mon côté mutoazo les Canadiens muta pétrole ba jouer comme ba côté salé documents za raté. Donc ce qui mutu ba memi mutu na poto c'est que a PCP oyaye. OK, merci de comprendre que Akimi na moto qui a Sola zanae, Sola zali au sa studio. Alors ça studio ba pesa chance nenge ba pesi ba misu chance yo moko lobi que buso la solo la kina vie na ye atika la F victime azana kati azana kati ko to bete na studio azobeta nini na studio akobeta rumba azobeta générique to azobeta nini to couper décalé bon ils ont un générique moko ils ont une chanson moko ils ont na ya kimi ya yo kisi grand frère na ye Sony attaque ya solo la na grand frère on est pour la maladie mais buso na minute kin déjà ba fan belé ya busol ba bae busol. Ah oui, faut te la vérité, babaye boussole. Te babaye boussole, te babaye, te ba pese ka chance, n'enge pe ba pese ki ba misu chance quoi, ba pese ka chance. Fali ala ndeko na ye pe fali oyebi ke c'est mo pe to ba kenda ina mo kwao. Ya rifa pe fali na problème ya santé ba ndeki kotungisa ye, ya omoni atikaliza na mo problème ya moi c'était au bino bozoyo. Te babi déjà chez masua na maya te zemi. Voilà, bonjour, na abonné nous sur Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino les news de Joyce. Les news de Joyce c'est toujours kakawana pour nous remettre Nabino. Ba news nous c'est na terrain pour nous remettre Nabino ba information nous c'est vrai et réel. Koka ne les arabino a le côté les kakate. A ezalaka rien que la vérité. Pour biso vraiment le kuta et to pesa le kuta mu Congo biso ande to kana la vérité. Ndeka na sarabino babi les news de Joyce ndeza mpepa sika yango te pesa ka information ezaka source pour information likolo na zwakate. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman balobi osé mido énergie et à mobile ba française. Je dis bonjour à mon boss, à mon papa maître John Motema, maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur papi Okongo liko fison foté aigle Mobutu. Merci papa pour na ba conseil za na bisoka wana po mikolo babi musala vraiment musala mikolo ezaka na vérité universelle. Merci beaucoup à toi babi mon superviseur papi Okongo liko fison foté. Je dis un grand bonjour à trois Francis Aman Swed Bank. Balobi Francis Aman Swed Bank. Babi Talasko Mutala na banque na Katanda. Je dis bonjour à toi. Un grand bonjour à toi Balobi. C'est lui qu'on appelle Balobi. Hey. Je dis un grand bonjour à toi Rite Omoti par rapport à taille la patronne Naomi Bekang a porté monnaie magique divine Kavir à la maman de Manuela Balobi Wana Bayanga Ritana la race à secrétaire on a biso. Je dis un grand bonjour place aux Ali. Bonjour encore une fois Nabino Bolingaka Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse Nazaka Wana non c'est la bino musala ndeka bomo na babi elanga na kine sili to bandit to ça qu'on a mois de septembre babi bino mo baby kinde zara na septembre moi donc tout ça là vraiment émission à ça moi poto CP ça va bonne fidèle news sur la vérité universelle dès qu'on est sarabino par rapport à ba news to que non par rapport à ba news maman na ngai na séquipe on a na candidaté ba news elle le za que biso nyoso toyebaki que F victime ekendaki poto na président Fally Poupa aigle bakendaki poto na ba musicien mais kozonga na bango ezaki na ba musicien oyo bakimi na poto et puis na bango babi biso ba journaliste to changer maloba to ba kimi te batikali pona bango kimi eza mabe batikalaki na poto parmi batu o batikalaki na poto na 5 wana nyoso batikala na poto na moko aza cousin propre. Il y a président Fally Poupa, il s'appelle Boussole. Il y a maman il y a Boussole. Président Fally Bengaye Tata Mwasi. Bengaye Tata Mwasi parce que Azal qui a papa ya ba président Nabiso Fally. En tout cas, l'isolo na ebete même mke na pas pourquoi batumba fana ya président Fally babi non Boussole a fingisi orchestre, Boussole a sali tuba manqué président Fally parce que comme on a propre ndeko na moko andimi ko kima na poto. Et ata bon babi to changer batikal mabi soto baka ba kimi que propre ndeko na moko propre ndeko na moko andimi ko kima na poto andimi ko boya kozonga to yebite Boussole kimi po ani ye parce que salaire mke Boussole kimi pourquoi parce que na orchestre on a peut ndomo na zaki na ba faveur rebelle ba voyage rebelle bando kende akende Canada kimite ak États-Unis akimite en plus eza na news moko ezo circuler photo moko ezo circuler na internet balobi que wana nde mwasi o Boussole atika mwasi wana nde mutakimisi Boussole na poto toyo ko landela ba information. Il y a photo en faux parce que la dame wana tema qui na Boussole babi a sa grande sœur il y a Boussole
aza grande sœur à Boussole, mais et là qu'on peut dire que Boussole atika na poto ba lobby il paraît que Boussole atika na poto parce que ache moi si zemi a ose la zemi ko ça ne pour moi ça bota bon moi ça déclarer pour azwa mikanda akoye pas comme parent français hein de kaba news ya ngwana nde vraiment auto ko loba na émission lelo nyango dans ozanga moté na plateau na ndimi ko zala na moko ya Boussole oyo pe nde kana esaka bino par rapport ya ba news o sko eza news te eza vérité Boussole asali orchestre na Kinshasa Boussole asali orchestre na Kinshasa nde kaka elobamaka ke ba musicien fali bazaka na succès te ba musicien fali bayeba koyemba te ba animateur afali bayeba kobwaka te à notre grande surprise pour noyer sabino Boussole aza na kati ya studio toyebi te aosani générique to rumba toyebi te est-ce que ayembaka est-ce que akokoka est-ce que mouvement ko umela est-ce que succès ekoya est-ce que yena grand frère na ye ekozala ndeni na terrain yango na baki non lelo ba masolo to kobeta yango wana par rapport que lelo to luka to ba na kati azo sala nini na kati ya studio azo loba nini na kati ya studio il faut tout nango oui il faut tout solo parce que c'est très important comme on a propre ndeko na moko atiki na poto da déception bon on a que côté pe oyo eza que président fali posenga les sous ba musicien sous ba visa ateza problème ekozala problème te mais ekosa pe moi parce que on a que pour nini bokimeka na Kinshasa te Boussole pour no tikala kiati. Ah oui, okokano po yebo solo na vie non na ninga bien tika no kuna. Poto yoki olongwe likola mbongo likola kania kato ebite. Otika po na kati ya émission na robenga déjà na kokotisa déjà moko ya babi défenseur à Boussole. Na ye vraiment tokobeta masolo les news de news bo s'abonner kanene sabino bo s'abonner bo liker bo partager émission bo tala bo commenter parce que ba commentaire na bino wana nde esalaka que biso musala e mata yango nde esalaka que just tumba tele ba liboso na bino so bozo commenter te so bozo tala te so bo liker te so bozo sala biso ba remarque te musala ko avancer musala avancera toujours ba remarque na bino nde kana sabino to ça on a robenga vraiment un de Babi, n'a habité sur Yaza, base, directeur, tout déjà, il n'y a pas commis Coco Dilasso, mais côté il y a Boussole. Bonjour papa. Bonjour les grands journalistes. Banamon dont tu vas au Talayo, abonné fidèle à Vérité Universelle, pe Bazolanda, Oba Oluka Babayeba, Ozanani, Oyena micro Vérité Universelle, Ponani. Ouais, ngai kombo nga premièrement, bailon couvé ça Henri comme leader à Kinshasa. Bon, nga pena na base à Boussole. C'est-à-dire, nga pena na soki bomoni na lobi boy so moni na za boy c'est que Boussole so bomoni na yebu c'est que Boussole vraiment c'est que Boussole hein to me camper ko ba kota Boussole ozaki nani po d'abord ça dépend déjà orchestre ko to yeba pembe na Boussole ozanani bon pembe ni ya Boussole pena na la base ya Boussole yozaka base elobi Boussole elobi Boussole mais comment on a que Boussole on est avec le corps orchestre na bango parce que président Fali aza lokola te mais aza grand frère na ye oyo apesa ki chance pembe na ye ya carrière na ye mais comment on a art wana Boussole asali bino en tant que base bo pesa ki conseil te bon nga na koloba premièrement Boussole aza ndeko ya Fali propre vraiment aza cousin ya Fali ozomona Boussole atikali na poto pona problème ya santé Fali mo ayebi sai prise que non prise na problème de santé yebi ka ndezala zala Boussole mané azana Boussole azana mouvement Boussole azapement na mouvement so lelo par exemple est victime et obeta na poto a ça ba surprise a mataper na podium parce que on est en mouvement na biso est victime et mouvement na biso victime et un mouvement na bino mais pourquoi pas comme on a que andima ketika pe kuna koka kozonga wa pas salipe de marche na ye a salipe de marche de pour alande la malade na azongi na ona baninga après que sous ambassade a sali de marche pourquoi andimi pe akima parce que on est derrière kokima parce que babi jour à kozonga ya ba musicien déjà ba benga ki Boussole a bandé sous ko répondre au téléphone te akanga ki téléphone maman omoni awa yo yebi awa c'est-à-dire ba hôpital ya awa na ya poto ekokanité ozomona c'est-à-dire na poto balandelaka mutu de A à Z bata poto bayebi ozomona yango moni a préféraki azwa soin na poto azwa soin na poto OK azwa soin na poto mais deux fois bozomona te que Boussole a blessé pe motema ya boss na ye ya grand frère na ye parce que babi trois choses ils ont trois news ezo circuler atikali pona mwasi azobela ana kata studio asala pe ya ye
dans tout ça nini cause la vérité na minute. Bon, atikali po na problème ya santé bandaki kotungisa ye ya omoni atikali za na problème ya moi c'était au bino bozoyo. Te babi déjà chez masua na maya chez zemi. Voilà yo biga babilo baloba ya batundeka ezalaka yo biga wala za babilo baloba ya batundeka ezala mais normalement vraiment busola zana ye busola zali au sa studio ba pesa ye chance ndenge ba pesi ba misu chance yo moko lobi que busola solo la kina vie na ye atikala ye pona malade yo moko lobi ba pesa busola chance pona minute tolo ba busola na kata studio ko c'est que à cause qui ezaka moyen fatika na poto te omoni ye a joueur ndenge azawana joueur soki azobeta te aosala ba entraînement te omona tege makolo ekokoma kilo c'est-à-dire ye atikali na poto pona problème ma santé ye biga ki ba landeli déjà mais siko déjà ça va mais déjà ça va akoki po zonga yo rejoindre baninga na orchestre oh te bon oui habillé za te toni te eza problème te nde aza na busol aza pena na kati ya F victime aza na kati aza na kati ko toyeba te na studio azobeta nini na studio akobeta rumba azobeta générique to azobeta nini to couper décalé. Bon, ils ont un générique moko, ils ont une chanson moko, ils ont un. Il y a yemba te ko boaka parce que nga bata yemba. Il y a un chanteur animateur. Il y a un chanteur animateur. Ne azana il y a un chanteur animateur. Akobeta ngo vraiment batu bakobina na moko yo. Bakoyoka ebena. Bakoyoka. Batu bakoyoka ena batu bakoyoka eto boite mais pourquoi est-ce que ndeza bongo boussole kolongwa na bomoni te ka fingisi président na fali pour parce que propre ndeko na mo kwa salelo kwa bongo omote ke baningo pe batika na sima na bango ba o basala pe na victime awa et créer ba mo ba mbri mo ba kale ezala te vraiment ezala pena ba qualité eza ba qualité ndeka toloba busola za busol bango pe baza bango ozomona busola mais déjà si na mabe apesi mupepa mabe na mouvement te ils ont pas ma bête pour akimi tout ce qu'on ça ngana yo to vanda na kin to ebi makamnenge ezoleka na kin ke busola kimi ayo kisi grand frère na soni attaque solo le na grand frère on est peu na malade mais busol na minute kin déjà ba fan belé ya busol ba bae busol ah oui faut to la vérité ba bae busol te ba bae busol te ba bae te ba pese ka chance ndenge pe ba pese ki ba misu chance quoi ba pese ka chance fali aza ndeko na ye mpe fali oyebi ke seo moko mpe ntango bakendaki na mopao yarivai mpe fali atikali ye atikala na poto te ye yakawa mpo akei ye moko ozemi de kutu moto abetela nga histoire vrai original ya histoire wana ozemi de moto akala me na age abana mike me mutu ya mikolo abetela nga listoire wana babi président fali akima na poto tazongaka mpo alongwaka mais pourquoi busola kosa ndeko ne bongo moni nayebi te soki ese na nga wana eza kilo place wana omeka mpe koexplike bana monde entier. Pourquoi? Vraie raison ya boussole eza nini? Oh ya ndimi ko kima na poto. Normalement na vraie raison, on peut savoir une vraie raison yango yo. Ils ont un problème ya santé bandaki ko tumisa ye. Ya omoni boussole atikali. Aza pe mona mbali akoki jamais ko kanga maboko. Ya omoni aza na studio azobeta aosala animation mo ya kafu ya makasi. Bino mo boyo kinde allo ebinisi mboka. Mais bato babe binisi na système ya kamulangu. To un système ya kamulangu boyoka kamulangu ndenge ekobeta na moko oyo na ndenge moko tu ya mokete tokobinisa moko bopia biso ka chance ndenge bopesaki bamisu chance bopesa biso oyebi namona ndeti bato nyonso batikala na poto mpo basala bamouvement esimba nango te ya ozemido namona yango esimba te est ce que bino mais esimba oza sûr parce que bato mosusu balobi déjà na mouvement déjà ndenge bazalaki wana déjà buso non succès moins. Et succès peut-être on a poto na kin déjà babi boussole moins succès moins parce que ami longo lisu na ninga ba mikini est-ce que ce que loko boussole wane bimi boussole ya kin to ozela non kanda to yepa luka comme un papier après ya kino na ngina lo bano makamba succès bino boyebi boussole binisa moko bino boyebi nani ayebi komba boussole te na moko te belepe bayebi na mama te ba ba musicien président fali baza na succès te bayeba ni pété te wana eza babiloba loba boussole ana succès na moko nani ayebi boussole te ngambe mobali nani ayebi ete boussole gelo ana succès na moko ne ba mama kaso pesa vraiment moi motivation to moni oloba na malembe apparemment ozobanga ka yo mozo mo déjà degré ya ba makambo o ndenge zoleka te jamais ngala bobanga jamais ngala kobanga te nazopesela pena réalité yango wana vraiment boussole ndenge aza wana aosala makambo c'est-à-dire akobinisa mpe mboko
ozomona ya un message toye kopesa Boussole aza na ye Boussole atikali vraiment mpona baraison ya santé yoyebi aza joueur azalaka akoki kovanda na bongo te saka asala baentraînement yango bozoyoka de titre oyo ezobima eza animation te bokoyeba ye kaka bokoyeba ye kaka temps plein ekobima toobomba bokoyeba ye kaka temps plein ekobima bokoyeba ye. Ok, tozoyebeka ntango plan ekobima nde tokoyeba ye tomoni oyaki yo moko te oyaki na ndeko so okopresente biso ndeko oyo boyaki na ye bino nyonso tozaka propre pa Boussole jusqu'à présent oyebi ke oleki na émission na biso mais bato vraiment oyebisi bato te vraiment raison vrai parce que ya malade ese esili Boussole abiki akota na avion zonga bobanga mbonga biye eza te tobenga aigle ofuta ya neyebi ye azonga kaka bongo ake poto na ndeye na ye. Pourquoi kokima mutu musu asalelo démarche mutu musu so peso chance abimisi bambongo ne po ke poto okimi tout la muisa zaza pourquoi pas Boussole azongaki po asala ba effort na ye moko po mata poto pourquoi linga kaka eza na motoki ya mutu te wana aza grand frère na ye wana a grand frère ne ba yebi ndeni ba solo la ki ba yebi ndeni ba solo la vraiment wana aza grand frère na ye ba yebi ndeni ba solo la vraiment. OK noko soko pusana vous comprenez hein ngana oki nanga raison oya makambu oyo etikali te on continue no maloba. Bonjour Noko. Bonjour maman, merci bonne santé. Tes santé qui m'ezali, merci vraiment pour la parole, merci pour la chaîne la chaîne moro suivi to la nango na internet ya chaîne amakasi za makambu. OK kokino ba kopesa kombo na to ba kombo no eza nani peme na Boussole oza nani te kombo nanga eza artiste Hervé Mpoe donc la artiste le roi ye Boussole nga za côté art côté peinture dans côté design bon Boussole aza congolais le roi ba congolais nyonso tozolo belene appartenance moko te familiale ou bien to fandane quelque part te na apprécié surtout na dernier écrit néo abwaki o ava a quitté ou abwaki na école c'est plus singa faisant les placements parce que nous sommes des chrétiens et ça na extrêmement ko ya écrit na lo ba keno to bongo la mitema donc après ça qui message parce que ba trouver toujours ba musiciens o ya mokili ce sont des profanes par exemple profane ba embela rabaté ba embela bolingo zomba ba embela bolingo mais na écrit oya boaraki ayisi bato babongo amite mais un message même na ba chrétien même ba bato basambila raté yango epesa biso makasi ya ko soutenir atoza na Kasavubu donc aza congolais donc so anzo lobelae asa poza congolais aza musicien le ba musicien nyonso. OK merci oyo lobele poza musicien le ba musicien nyonso moi de mbote no ke na to kabwana yo déjà okosa cop no monyo sala te ba mbote na ngai merci vraiment pour nous opérer une opportunité na leka awa bambote na bato balandi biso bato bolanda biso na bosanité et moko lever Henri comme azana na bosanité masana ngai te ditumba merci bosanité na bato biso balandi biso nini bato bako retenir na départ ya Boussole denga kimi na poto donc bato bako retenir ezako kimate Takimi pas que voyager dans mon motoki na été. Pourquoi les Congolais pour dire la vérité ça a problème. Akimi un motoki n'était un bon motoki mutu so asala ke maka. Non na mon orchestre mon côté mutu azo le canabien mutu pétro ba jouer comme ba koti ba sala dokimi za raté. Donc ce qui mutu ba memi mutu na poto c'est que apesi pe oyaye. Azo comprendre. Merci to comprendre que Akimi na motoki ya mutu fallait gaya asala makam na ambassade mbataye moko merci au côté de plateau. OK to zongela ndeko nini okoki oloba nini okoki oloba to bongisa moi plateau yo zongo mona ngambu na comprenez que toi na balabala vraiment plein de balabala bino mo bana kin bino mo bana poto bomo na bilenga Kinshasa toi na balabala penda bato bazoleka mo mama pe bokenda ba cop ba okepe ba cop na bango biso pe bato to sara msa to panza kan teke na kwa na biso pe to sara msa na biso babi kinde moto te to baka bongo noko nini okoki oloba. Ouais, ozoyoka yo moko ndeti bana ya moto bazoleka yo mozo ka na droit d'auteur yo moko ki Boussole wana koyoka na problème te mais babaka poto cimetière ba musicien za poto Boussole okokoya to bola imandenge ezoleka leka na ba moto Boussole okokoya to ndisa marti Boussole okokoya to ndisa showbiz te yonga na ngina lo bakaka na monde entier mobimba Boussole na Fally baza yana leki singa ya famille ebenda na bon singa famille ebenda na me ekata na raté bale ba bandeko ba otikala kaka bandeko nde kaka na loba na bino wana keno Boussole ne azana
akimité atikali pona ba raison ya santé. C'est-à-dire yepé aza joueur akangaka maboko te. Faut moi entraînement wana eza loko la chanson wana na générique voilà. Ya on pena ekobinisa mokili. Bo pesa biso ka chance, bo pesa Boussole chance, ndenge bo pesa ki ba misu chance. Ndenge aza wana Boussole aza kaka na mouvement. Ceux qui les prévenaient, c'est-à-dire tant concert au euti ko betama na chaque club. Oyebi ke biso beto zaki ba fana Boussole. Tozaki baza Boussole bazaki, c'est que tozaka na elle victime. Tu comprends? C'est que talaka na aéroport. Oyebi ke na aéroport ba bandero le tondaki belé ya Boussole. On comprend que ke Boussole azoya. Batu nyonso ba yeba ba fan tout ba yeba ke no Boussole azoya. Boussole atikali kaka pour la raison ya santé. C'est-à-dire fali nenga zawa na zaka fali autika la fali. Fali autika la vie na ndeka la bisinga famille benda na mais et kata na rati. Boussole azana e Boussole nenga zawa na ibele bazo loba mabe pona Boussole. Ebele ba osala ba émission ebele ba msu ba pe malamu afali ba msu ba bazo ba mabe afali ici boyoki mutalo ba mabe déjà Boussole azoloba ici boyoki déjà Boussole alobi combien de journalistes ba ya pour Boussole aloba mabe afali mais Boussole aloba ngote parce que on a vient na aza reconnaissant ye mutasali so inde boyebi Boussole koko manquete po bi ke wana grand frère na ye famille pe kota makambo ezala nango to mona presque to koloba te ba ministère so ayi ana leki wa longwe pe mais bango na famille na bango éducation ezala poso Boussole a meki au démarrer président Fali au sentir batata mo ba maman leki ba kota likambo yo to ebi ndeza na Boussole azana e Boussole azobunda po na F victime c'est-à-dire ezapé esengo ba mona pe Fali abimisi mwana Boussole ezala pe esengo makasi vraiment bo pesa biso ka chance bo pesa Boussole chance Boussole azana studio ba oyo pe bazana posa tamsu ba bima na boro to beta oyo ekokanga jete chanson mo oyo lia batu mbongo pamba te ngamona za awa mbongo libanga menzembe bimi message nango succès ngamona za awa numéro nanga ezali 089 768 06 toujours botie kaka RDC NDK ezalaka botie 00 voilà 00243 89 70 68 06 o nyonso ana posa na biso tozali biso baza Boussole tozali awa tozana kasavu to apena na mabele mame na posa na pesa pe bambote ba faut que tu bambote ngande faut pesa quand même bambote na émission o tosali nini ba fana Boussole na bana monde entier o bakoki ko retenir na makamba Boussole eza nini ba retenir ka neka na bisinga famille benda na mais ekata na ba ona yani ba retenir que singa famille benda na mekata na raté ba na relation bien ba PCK chance il y a produit ya Fali Ipupa ozo bande Fali Ipupa aza produit ya Mopao nenge pe Boussole aza produit ya Fali Ipupa et ça peut fier pour na Fali Ipupa c'est-à-dire Boussole azalika na F victime par exemple tant mususu so i concert et robeta mana poto na ko sabino te bo mona Boussole a mata na podium double Bercy to double Olympia c'est-à-dire bon mona e ka concert nyoso munene uzala place vient biso Gina za okota te mata ba yebi ke Fali ba yebi ke Boussole aza na mwana bango ba yebi ke Boussole aza mwana bango c'est-à-dire ba PCK chance OK ba PCK chance ba mbote na batu nyoso balinga ko na batu nyoso ba soutenir yo mouvement ba ndi da ko so batu tondeni bon ba programme nyoso to yaka ka kopesa ipana bino bambote na opesa na France et pas ya Kiala Ndomas mon ami na France et pas ya Clary Katou mon ami et pas ya Cavadio ko Guilin nazo peta sa su bambote na Suède et pas mokonzi ya Suède frère Enoch Boa papa business yo ne pena mokonzi ya Suède nazo pesa bambote belé na Tony Coco nazo pesa bambote belé na Fifi Siwa nazo pesa bambote belé na ba onyoso ba yebinga vraiment na pesi batutu bambote à trop vraiment. OK, merci au Kobimano de Naplateau. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci Nabino Nyosobolingaka vérité universelle nga Yabino Just Tumba autrement dit Benzema de la presse Nazaraka wana pona osala Yabino musala lelo to yamba ki baza Boussole to linga ki to yoka na munoka baza Boussole atikali na poto po anini Boussole akimi po na nini pourquoi pas Boussole azonga ebopo asa makamne amataye moko ba pesi ba raison na bango que Boussole qui bien que Boussole atikala qui pour na soins médicaux et si mais tout le monde biso que à côté orchestre menga on européen ça comme conseil en tout cas courage mon frère
ondimi o se lancer na yo na carrière na yo moko to bois que lo ba flair to pe sur chance biso va to fongolo le motema to pe sur chance mais yeba que musique enchaka te mingi balobaka que cimetière aba musicien ezaka poto biso vraiment to linga pona yo cimetière ya ba musicien des arapoto mais pona yo ezala poto te ezala awa ndenge vraiment mesana na ko sepelisa o sepelisa biso toujours na ndepe bato babaka ba musicien fali bazaka na succès te mais to moni de part na bino bolakisi ke oui bozaka na succès ah oui po batinyo so mikolo ezaka bino na YouTube biso ba youtuber pe mikolo to aka na ba miniature ka ba photo na bino elingi lekisa déjà que bozaki pemena ya muto munene bino pe boza munene. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à mon caméraman Osé Mido Énergie. Je dis un grand merci à toi Papi Okoro Likof sans porteur. Je dis un grand merci à mon boss, à mon papa Maître John Monté, ma maman Micheline. Divine Kavir à la maman de Manuela, Rite au mot par rapport à la patronne à Babi Francis Aman, Just no, Just Tumbaye le Benzema, non ça comme ça. Merci encore une fois. Beau s'abonner, dès qu'on est sarabino, soit émission côté, beau partager, beau liker, beau telle vraiment émission du début jusqu'à la fin. On est tout ça la pour mon arara toujours Just Tumba la vérité universelle. Dès qu'on est sarabino YouTube. Eza poubelle te biso tozaka pona kosala musala oya monika yetu YouTube pona ba aventure en tout cas kanga bisaka na luka kopo musala ko boma kopo baninga tenga na bino tokute na émission sika bisous bye au revoir.